Tata Simoni Kimbangu Kiangani nanga beto bawonso no tubanthungi fotuka kina kya kala kya nsole kya kumiyenana mungonda yo ya vyokele ya nsambanu mumvula ya mafunda mole makumole ya wasala kutukanina ya walomba nzila pasi wenda kuna mbanza nkitomba iboku lwanga vumbanza kinsasa tuyangalale ekumakadi katuwilu myole yentatuko onsobulwa yendela muluvuvamu wisi kutuvutukila pe muluvuvamu tuvutu lifunda na matondo beto mpekula tusisa yendezi yina yitwa kitumbulwa tuka muna semo lyanza kadi yandi kwandi wakala wanhete ekolo nkutu ngetata nzambi kwa vengeti ntotoko wapupidika Zulu yandi wakikadila yandi watumbwa mukala nkengili ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi yendezi ya betu tuvuende mu Yerusalemi ponso bulende nge musambu kya mama tudidi tunwini tuyukutidi utusensi mumambo mampila mumpila ina tulombelanga vobika nitu zeno za kimwanda za vuatanga nthango za onsono nitu zeno za kinsuni lwa nunuva lwa luta yelutidila mukutu sansa kadivu mubetu kibeni katulendilenda diambu di mosiku dina tuvutu lifunda na matondo bulu tuvutu kidi mukatu kwa Yerusalemi bonso bulu yendila yebeto mpe bonso bulu tusisa ibuna luza kutubuanina tuvutu lifunda na matondo Kimbangisme oye Tata Mwanda Velela oye kanda nzambi yandivo mayangi mena yekambi lya bantu bubena ye mfumu inzambi ikambi likakisodi la muvwadyo muna nkunga Davidi wankama ye makumole yevwa yandivwa bampengi nzungu za zingi tuka kileke kyami kansi kabakulendeleko Tata Simoni Kimbangu kumbukwa bakuvondele kansi kabakulendeleko na telumbu kya unu wena wa moyo bonso butuku mweni buvwendi vovo kawankakako Tata Simoni Kimbangu una utubokilangavo 1887 Tata Simoni Kimbangu diputa bongele meso Tata nzambi wasema Zulu yentoto yebeto bandu mbu yebebyonso bina mumbu Tata Mwanda Velela bongele meso tulombele kwa Tata nzambi watutela mana beto bana bakutoko bana kyamote
bika tokubika eno moko twavana tata nzambi kembote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulandele kutavwana tata nzambi tuze ivo nzila ya ndadi yeti kanele kansi munkutu kamulendi kondo kani shefiumako fina filenda kutuvana bonso entre shode tulombele kwa sedeto wabakafulu watusikidikisa Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Batata oye! Batata oye! Batata oye! Bamama oye! Bamama oye! Bamama oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye!
Eunwe, Embaze, Bilobia Kouloé, Esserobie Serroter, qui est Seroka, qui est Sekoué, Saïvoka Saïkoué, Ouleta Reto Seva. Iya sol. Batate ba mama kiamboto gitu Eboi lukolele. Tutezele fioti. Na kombo tata mwana pe tata muli mosanto. Na senga kizela. Parce que oui, j'y ai kozala mantata. Tiki tokendaki tolalaki na Mbanzangu. Oyo na lobaki na Mbanzangu eningisi mokili. Tolobi batu nyonso bavanda nsima bazonga. Eske awa bayabaki bango? Ebele nayoki bamosusu lobi ibune tata mwanda velela deuxième vague mbazi tunakubatambula. Ah bon? Yango partout, Angola, Brazzaville, RDC, Europe, Scagnos et Salami. Yango la bengela ki ba musicien baya le 6 juin. 6 juin 21 Banze Yelu Selemi Kama Toloba Pazanaki bongo bien bongo te. Elexike mbalo tolobi tikete bazonga. Tolanda oyo ezalaka na avant papa kimbango botama. Nini monanaka awa na kati na Yerusalemi. Na bengi papa Maya na Mbanzangu mpe na lobi yango ape fana lobelango. Pese micro. Bima awa va filmer. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Merci papa na maloba oyo pesi biso. Toloba likambo oyo toyoka epai ya bakulutu. Toyebi ke mbotama ya papa Simon Kimbangu na 1897 le 12 septembre esakolamaka deja na Mbanza Kongo epai ya mama Kimpavita. Ye muta sakolaka koya ya papa Simon Kimbangu. Mais awa na nkamba avant papa Simon Kimbangu abotama elembo munene emonana kawa. Nkamba na tango wana babengi yango Mbanza Mbola. Ezalaki na bandako muke. Bandako ezalaki mingi te. Tata ya papa Simon Kimbangu ndenge toyebi tata Kuyela. Mama ya papa Simon Kimbangu mama Luezi. Na bamboka ndenge ezalaka ba mama bakendaka mai tongo aketoka mai asokoli amati. Mama Luezi mukolo moko na tongo akiti mai atiki papa Kuyela na ndako azolala nanu. Mama Luezi tanga kiti mai azalaka na eloko oyo biso epa na biso tobengaka ngo mvungu krish oyo akendaka kotokela mai.
ake atoki mai tanga azomata azonga na mboka mwa molili eza nanu akomi juste place carte d'Afrique ebima atala mutu moko abimeli ye liboso me mutu ango pembe pembe azongela alobi na ye tala elembo nga na kosala epa na yo. Mutu wana alakisi musapi na krish oyo mama Louise ya memaka. Krish wana ebambani na mabele me mai esopani te, mai etikali kaka. Tanga alakisi susu musapi na krish oyo ekweyaka oyo epanzanaka ezongi mubimba nango na mutu ya mama Louise. Likambu ya kokamwa mama Louise abandi kolenga me mutu wana yebisi ye, mutu wana bien après mama Louise ayaki ko comprendre kazalaki ange ayebisi ye elembo oyo moni bomba yango ndenge omoni likambo ya munene salami mwana akobotama na ndaku na bino akozala munene ndenge ya likamusi oyo moni. Nde mama Louise abomba likambo wana na kolenga na ye tango mutu wana bungi aye na krish na ye tina ndaku tanga kitisi aweli kokende ko yebisa likambo yango epa ya mobali na ye tata kuyela alamusi tata kuyela oyo atikaki na pongi. Tata kuyela tanga alamuki ayebisi tala likambo na kuta ye nango azolenga. Tata kuyela ayebisi me ngape tango lamusi ngape naza kolota ndoto baye koyebisa ngake na kati ya ndako na biso mwana moko akobotama akozala munene sango na ye ekotambola mokili mobimba. Likambo wana ezalaki likambo ya kokamwa. Likambo ya kokamwa, likambo wana esalami avant papa Simon Kimbangu abotama na le 12 septembre 1887 nde ange wana ayaki kosala annonce. Limbisa biso papa tokobakisa mwa likambo parce que mingi ti lelo tozoko bunga tozokanisa oyo ya 1887 na oyo avandi awa ya 1951 baza batu mibale. Imbangisme oye baza batu mibale te, baza mutu moko pamba te oyo salamaka na tango wana eyaki pe susu ko salama. Papa Simon Kimbangu azalaki na muninga na ye, camarade na ye tata Nsumbu Simon toyokaka lisolo wana mutu ya Lukeng. Tata Nsumbu Simon wana azalaki noko ya mama Mfumwa Mbanza. Papa Simon Kimbangu abandaki kokende Lukengo mingi kosolola na ye. Metango bazo solola tango nyonso azoyebisa ye sami ngai nakoya kobota masusu na libota na yo. Elikambo wana ebandi ndenge nini? Mama oya bota mama Kilonga na bango batata Nsumbu. Mama wana tanga aza na zemi ya mama Kilonga akufi. Mena saba wei bakese kuisa ye bayebisi ye yofo zonga na bomoi okende kobota mwana oyo zane na zemi. Mama wana azongi na bomoi na kozonga na ye zemi ekoli zemi wana eye kobota mama Kilonga. Mama Kilonga wana yende mutaboti mama Kiwasisilwa mama ya bapapa oyo bavandi awa. Kimbangizme oye. Le 2 avril 1921 tata Nsumbu akena Lukengo basolo limingi na papa Simon Kimbangu.
Tata Nsumbu aye kotika papa Simon Kimbangu wana nkamba. Le 4 avril azongi susukuna. Ba solo liming. Na era kokabwa na tata Nsumbu alobi fona kende kotika yo. Ba komi na premier poste bazo kokabwa na te. Papa Simon Kimbangu azo yebisa tata Nsumbu. Oyebi likambo nga na yelaka chaque fois pa na yo. Fona zonga na libota na yo. Tata Nsumbu azo comprendre te. Sami, makambo nini oyo yozo yebisanga? Nako zonga na libota na yo. Nde bakomi wana bazokoka kokabwana te. Papa Simon Kimbangu alobi toke na kende kozongi so susu. Na lingi likambo oyo nazo yebisa yo o comprendre nga. Nde papa Simon Kimbangu aketika susu papa Nsumbu bakomi kota lukengo bazongi na bango susu. Bakulutu bayebisa biso tongo elingage tanela bango wana. Pamba te ezalaki pacte oyo bango babandaki kosala pona koya ya papa Simon Kimbangu ya mbala misatu. Kimbangizima oye. Baza batu mibale te aza mutu moko. Yangwana biso na Ajax toza koyemba nzembo. Wafua mule 12. Wautuka le 12. Kafuana neye mundu ko. Ntinwa swama. Lunyanga lwa ngufi. Nduna ukumvweza lele kumbazi. Bakongo ba comprendre soke logo nini tolingi koloba. Yangwana batata na ba mama. Tozwa mayele. Papa Simon Kimbangu akenda te kasi papa Simon Kimbangu azali. Yangwana kaka papa tolingaki toloba. Po tozwa mayele pamba te batu tozo bunga mingi. Na kozanga koyeba. Tosilisi boye papa na komba tata mwana pe molimo sana. Ngai pe na kamwe na tindi o makambo susu zo koloba makambo susu. Est-ce que nga nazaki na 21? Makambo liboso lobi za ya solo. Mais o ya 21 wana nazaraki te. Ata ibimi wape preuve. Kimbangizimo ye. Tolani wana ya Koko Louise. Bazalaki bango misatu. Mama Buimi Ndabu ya liboso, Koko Kinzembe ya mibale. Ya misatu mama Louise. Bango misatu babutaki ka mwana moko moko. Mama Louise nda babutaki Koko papa Simon Kimbangu. Bongo bia bongo te. Yeka rape mwana mobali. Denge ya uti koloba. Tongo tongo gozo kere na mai. Anjoana. Musapi pamba. Epanzani. Mai etikali na mutu. Ezalaka. Alors, alaxisu musapi. Oye panzana ki ezongi su ekangi mai. Elaxi nini? Nani ayebi na likambwana? Bino bodogi osala ka ba recherche. Tata de Gaulle, yaka na koloba, yoka olaxi musapi. Na baba ye. Tolanda bango nanu. Unu kyan.
Merci Tata Nzambe, na opesa biso maloba. Le combat Tata mwana pe de centre. Elembo wana elinkoba l'esprit précède la chair. Molimu elekaka liboso, musuni elandaka sima. Malgré tout ça, la tension à la hâte. Prophète Balaam na Balak tant bazaki bakedo ko benga ye po ya ko pamela bana Israël na kati na désert. Azari ko mona astre, azo mona munzoto monene na kati bana Israël. Abi mwena la kele bango mabete parce que nsamba sia pambola ke bango. Oko mona liboso makamuni ko bima na kati na bana wana. Tango nkolo Yesu Moïse abimisi bana Israël na mokili Égypte. Barubi na 1 Corinthiens chapitre 10 barubi mai wana bamelaki ezaki nkolo Yesu. Mais tango nkolo sazwi nzoto ayebisi mwasi Samaria ete soki oyebaki nani azosengo mai de yo moko pesaki ngana za mai ya bomoi. Donc molimu elekaka liboso nzoto ya kasibo. Sini wana ya ko pasoka ekolo likolo ya mutu ewa message eloko krish eza emballage message des mai de message. Alors tango message apandakisi musapi emballage panzani mais mai etikali na kati na mutu. Donc message oyo ata bakonyokola nzoto mais message ekotikala mikolo ya liboso nzoto ko se reconstituer eko kangama pe ko bimisa message yango tozo vivre lelo nzoto papa Simon ke moko nyoka mi tango molai mais esilité bimi na 1918 et bimi sous en 1951 lelo ndenge yango isa ko loba liboso na biso wanda mo da papa yango ezali bongo bongo te. Ah bon? Biso toyebaki te. Tolando ya papa Umba. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo po ete to complete. Krishe wana oye panzanaki. Pe mwatangu muke ezongi elaksete sango ya tata Simon Kimbangu eko panzana mukile mobimba. Beta maboko. Yami bale. Alakisi musapi bipersoane ezongi na mutu. Elaksete akosangisa mukile mobimbe sika moko. Voilà, voilà. Est-ce que bamindele bazoko yebe bazoyate? Ah, to komi na esika wana. Merci. Merci papa. Pesaïe. La bino mibale, merci, félicitations. Monique Botanga la Bible. Suka likambo balobaki na ye nini? Tata wana alobaki nini? Likambo yo moni mama ikosa nini? Suka likambo ange alobaki na mama Louise. Simba likambo yo o mwana oyo akobotama na ndaku na bino akozala munene na ndenge ya likambo oyo yo moni. Ndenge kaka ba papa pasteur bawuti koloba. Krish wana eza ndeti nzoto me mai eza molimo. Papa Simon Kimbangu aza molimo ya kosakana te ya makasi oyo ezanga suka oyo ange wana lobaki ke simba likambo oyo po oyo akobotama na ndaku na bino akozala munene ngo yango wana tozomona ti lelo likambo yango ekei ezanga suka ezokende kaka mokili mobimba ezoya yango wana papa. Ngai te. Kimagisme ye. Nga na yebi ke na
sika wana mama Kinzemba telemaka papa mama Louise mutabota wana papa mfumo wanongo papa ndiangenda kuntima olobi nini Papa Fumwalongo na 1910 Papa Simo Kimbangu alobi boy ngai Simo Kimbangu na kobota malisusu na 1918 Simo Kimbangu tangu nyonso soki azali koya papa ndenge na bana koyebisa biso tangu nyonso ete okomona papa kulutu akimi mbangu lokolo boyeboy papa ake koyamba papa Simo Kimbangu ayambi ye kitoko tata papa Mfumu Mbanza akokenda ayambi papa Simo Kimbangu ayambi ye kitoko papa mekasi papa Mfumu Alongo ndiangena kuntima soki aye ayambi papa Simo Kimbangu amoni kaka mikangi kaka ye moko alors aza koyeba lisusu te ezali kangu nini tangu wana papa ndengenda abandaki koyoka mawa mukolo mususu papa Simo Kimbangu atuni ye yangene mwana na ngai tangu nini nazo komona yo mawa alobi papa naza koyoka mawa soki bayaya na ngai bayambi yo directement yo yambi bango bosololi eza esengo menga soki na ye pona yamba yo naza komi mwana ngai moko elingi koloba nini yango wana alobi mwana na ngai yango ezopesa mawa yo na ngai toza mutu moko donc yo egal ngai okoki koyoka mawa te yango wana papa nzambi apungu kolia pwanga lutambi wosisa mutari yembi kwamba lyo ngombi totuka baketu mundembi bakala baka mukamba andezi ndinga kungombe kozolela mindembu Kimbangu kisira getsambo mwanga mikandya nzambi wahanga zulu yetopye bima byoso mundinga wotubumba mukyako kifwanusu yangulo moloko kola konzu kola ngolo tata mama tata utyama kuni ulunga mbao kamba makandezi ndinga ikukuku mukamba nani nge papa Simo Kimbangu kya ngebe kato kutubira betu nde papa Mfumu Alongo muntu kubutuka kakisika yini egal papa Simo Kimbangu kya andimi ojo andimi te bokala meso nzambe mususu azali te na Amerika nzambe azalaka te na Europe nzambe azalaka te na Asie nzambe azalaka te na Australie nzambe azalaka te na Afrique azali kaka awa na nkamba bongela meso kisina getsambo womwanga bikandi mukambo okamba makande zindinga kungombye kozolela mindembu bongela meso yete wangali papa Simo Kimbangu kombo nayo nakuzoka ozalaka mwana ya satana beana papa Simo Kimbangu mukamba bongela meso nzambe na biso bongela meso mokili mobimba musu azalite ye wana yo sangisi makambo Angola outi Angola donc Kemariso ye na kombo tata mwana Molimo santu nzambe na biso papa Simo Kimbangu kyangani tango salaki bakoko na biso awa tango molaki likambo otindaki bango bakenda kuvana na Angola kuna yo muto tongelaki bango ndaku wana bengi mkombo ya mboka yala kuwa musanda oyo otongelaki mboka wana kombo na mlundo mwanza atangu totutaki kuna na Angola to yaki yo kaka tata Simo Kimbangu nzambe ya bakoko na biso yango wana bakoko na biso babana ko kumisa yo butu mwe toki okutani kaka ndengo tali wana
babandaki kokumisa azanga tata azanga mama kaka ndenge atelemi kaka wana babandaki kokumisa betu yeye mbia kuputu kuto tukalangalango ngumuchila tomu wanya betu yeye kuputu kuto tukalangalango ngumuchila tomu wanya kimalizo ye nzambe musu azate kumisa ye tosanzola ye ndenge bakoko bana biso bakumisaki biso mokili mobimba moyebete lukuta eleki satana loni mabe ya lukuta bote nzambe kola mokili bonela meso lukumu na ye kokani na mutu unda kwako kaka kunda kola konzo kola ngolo kaka. Bon, okoki kozala na raison. Soki tolobi bongo ezalaka le 4 juillet 1915 tata Simon Kimbangu na mama Mwilu basalaki nini lindalala oyo bazalaki nango kolobanda kuna na communauté tiana na nkamba aloni yango esika wana nzeta mbila ebimaka te ebimi apres nzeta mbila nini elandaki sanda ndenge alobi nsanda oyo ezalaki na angola yango wana yango ilakisaka basini nini signe de temps soki nkasa ekwei likambo ezali soki ezongi likambo ezali 4e génération yango oyo oyo nzambe alobaki eka koningisa mokili 5e génération ekozala oyo yasuka be yasuka te esuki kozala na butu esuki ezala na moi toyebi te nayoki te oh ngai musala nanga kolala pongi nakoyeba ndenge alalaka te kasi ngai aza na mbeto nanga nalalaka tata nzambe alobi na koko Abraham famille bakokota bawumbu bakotaka be bakotaka te kuna bakotaki mabe ezalaki te bi ezalaki nango ezalaki kasi Moïse ntango abimisi bango nzambe amoni ke non po babosana te tika te napesa bango mibeko po mibeko soki babateli yango babiki soki babateli te kobika te pasi na pasi yango wana ntango na nzela baye Moïse nzambe apesi mibeko te bakotaki na mboka na bango elaka me ntango babali kobebisa baye kozwa bamalade hémoroïde kaka moto azalaki koboma bango nsima nde bakotaka susu bawumbu na Babylone nde babimaki yango wana tolobi moi tolongola mibeko na lingomba eza te ata tozongi na lingomba meyebaka ke mibeko ezali kaka toyokani okobatela mibeko lingomba ekufa te lelo chance na biso ntango bapapa bazalaki na 5 mois carte wana ebimi bapapa baloya likambo tozelaki yango oyo kasi yango lobaki 3 5 15 tobaneli na 0
tobebisa lisusu soki tobebisi likambo toza nango bapaya bakobotola yango babotela soki biso bato moyindo tobebisi kaka likambo ekeye na bapaya pasi yango tozokosala effort bapapa bakemi balobi kaka botikala kotonga nini Yerusalemu nani aza wana aye koyebela biso nzembo oyo totonga Yerusalemu tokolanda maloba soki maloba esili nde faki akobeta tango ezali tango na biso loposo mwendo Chorale des dirigeants. bazali Chorale des dirigeants, bon poussana noki. Chorale des dirigeants, poussana. Bon bima noki. Azhawa. soki basilisi faki bongo aningisa comme ça esika bana baza na esengo molimo ezalaka wana bango misato bazali mpe bazali te awa soki bato baza na esengo nzambe aza kati na bango Je vous ai donné pour construire une kamba. Mes chers enfants, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes dans une difficulté. Mais malgré ces difficultés, je vous demande de construire une kamba que je vous ai donné comme recommandation. Moi, je sais pourquoi je vous le demande ainsi. Bâtissez un camp à la Nouvelle-Jérusalem, vous aurez des bénédictions. Car de peur que les ennemis puissent vous utiliser. Moi, je sais de pourquoi je vous demande cela.
Temakizoye. Tolandi malobaza na kati.
ezomonana na miso kasi lifuti ya mokili nde ya likolo wapi eleki koyimayima ezali bi ezali te sikoyo tosala ndenge eske likambo yango ekende yango na bapaya tosimbi yango makasi ngai nauti Kinshasa biloko nyonso baza kopesa ngai nazotinda yango na papa Mbenza elakisi ke bapaya baza koya ndenge toza koloba bazoya kotala mpe soki bazongi bazokomema sango ya kitoko bakonzi ya leta mpe baza koya na baza na nzela bakonzi ya mangomba mpe baza koya oyo ezali ke toinvite bato ebele mboka ebele na États-Unis mpe donc baza na nzela lobi bakokota ebele me nazobanga yango na toni eloko nazobanga mai ederange biso te courant mpe ederange biso te eske soki tosengi mbongo majuti ekomonana bokobeta baposhe batata bazali boyoki sango eleki na Kinshasa kasi bolobaki boza baresponsable no bozongi place na bino bon likambo te me biso tozalaka na Congo Central tolobaki ke Congo Central alobi akobeta Kinshasa bakolobi te bakokoka te Congo Central tokokoka bia tokokoka te bokomeka Kinshasa gifle moko soko abeti okwei Kinshasa eza capitale. Kinshasa ezali mbanza kitutomba. Donc ndenge kozali awa papa capitale ya RDC ezali mutema ya Afrique. Pamba te yo tata Nzambe ozalaka na biso awa. Nkolo Yesu ye wana vandi pembeni na yo. Molimu musantu bino nyonso bozali esika moko na biso. Sikoyo RDC capitale na yango ezali Congo nani Kinshasa. Na Kinshasa nyonso ezali mbanza kitutomba. Biloko nyonso ebutaka wapi na Kinshasa. Yango wana papa Kinshasa ezali force de force. Eza la Amerika balobago bango bato basalaka ba dollar kuna bakokoka Kinshasa te. Eza la Europe o biso toza ba mindele bakokoka Kinshasa te. Eza na Asie kuna bango ba ye balobi ba hiho biso Kinshasa tozali bana na yo. Papa bakokoka biso ata mukete. Yango wana papa Nzambe na biso Kinshasa eza capitale na yo muto tiaki. Tandis que wana Nkamba ezali Lola. Kinshasa balobi na ngai bapesi biso 100 kuru na Congo Central to bunda bolobi nini Congo Central papa Congo Central akolonga biso te Kinshasa azaka Kinshasa d'accord tomoki ke tokokoka te 100 kuru na Congo Central Congo Central tokoganie
Nzambe na biso makolo ya nyoka wapi? Na moto. Sino la robi tinsanyo yefo iza makasi. Parce que bato baza ya kolemba mingi. Toyebi ke crise ezali kasi tobunda. Makambo tolobi awa ya mutuya. To récupérer nyonso ndenge bapapa balobaki na biso etikala libele ya biso. Bamindele basalaki tout. Bamoni ke non, likambo tata Kimbangu ayelaki, likambo ya tata Nzambe. Siko Lingomba ebima libanda. Tenge Lingomba ebimaki libanda, siko fuba signé. Bakena papa Kurutu. Papa Kurutu alobi te ngai te. Kende na mukoto. Bake pa papa Mfumalongo. Papa Mfumalongo alobi ngai te. Bokene nkamba. Fumambanza signé. Elaki signé ni makambo nyonso. Parce que Papa Kimbangu alobi pa Mfumambanza bande kono yo bakobima meyo tikela libela. Papa Kimbangu abotami na nkamba. Bakangile na nkamba. Bakena ye azongi na nkamba. Yango Mfumambanza tuna kibiso. Source ya bakatoliki wapi? Vatican. Ya baprotestant wapi? Ba musulman wapi? Bo bakimbangiste wapi? Malamu ikende pa mususu. Ah ouais? Ngepe mutolo nanga ezali awa. Ya papa Joseph ezali awa. Ya papa Mbeza pe ezali awa. Ya papa Sako pe ezali awa. Biso toza pekato botami awa. Bino le bakinoa. Wapi? Oya ngai Nzambe apungu kole pwanga lutambe mutali yembi na kifwangi. Ya wapi? Na kifwangi. Kifwangi na boka na bino? Wingeta. Na bandundu? Wingeta. Kasi yo bimisa makamu nyonso ya Angola. Utakuna? Nzambe apungu kole pwanga lutambe osiza mutali yembi. Nzambe tango yeba kike na Angola kuna. Bakoya ko sandrome pona ko boma mboka wana kuna ozwaki bokonzinyo zila makamunyo zilaki kuna obimisa ko kenda ko boma ntimanti donc pifonti yo moko yebi papa isi ko bomba ki yango wana ba oyo bakenda kuna Adam et Eve. Merci beaucoup. Boyete Iboye papa bakoye na masumu bakimilaka wapi? Baki Angola na Banza Congo Ingeta siko robini na Banza Congo. Na Mbanza Congo kuna papa yo moko yebi tango kendaki kuna na 1975 ozalaki kuna na bambuta nyonso tango kotaki kuna ozwaki soso ezalaki kuna tango bambuta bayaki kotuna yo olobi soso oyo bato bazalaki awa bayaka bakenda biloko mususu bamindele bakende nango mususu etikala bayaka bakende nango papa yo yebi ponsekele wana yo moko kunzamela yo Congo toyoka nzembo ya suka na jeteki Mbanza Congo. Bazali bi bazali te. Bobi Mambango. Soki bebo tolandi maloba simane to kena faki anime ba ange bakita. Ela kiske sangwa malamu eza na nzela ya kitoko mikolo ya.
2024 ya Esengo. Oui, j'ai un petit lavement. J'ai dit vraiment la vérité. Non, maman.
Lucifer azalaki ange bongo mpe bongo te mokonzi ya baangelo nyonso ya likolo azwi makanisi ya mabe apres tata nzambe nde ye alandi tata nzambe azwi bakonseye na ye on mpe bazalaki koyokela ye tokende kotuna tata nzambe apres ye nani bakei batuni tata nzambe alobi motuna oyo botuni ngai bokende na mwana na nga nkolo yesu azalaka so na mwana bon tondima tokende kotuna mwana ntango bake kotuna mwana nkolo yesu alobi motuna oyo bokende na
Bolimo Mosanto. Ezaki bongo, hein? Bolimo Mosanto, pe, alobi, tikambo wana, ozali awa te, kita. Babengana ye likolo. Me nzembo boye balobi, tango akoyaki, likosi na ye, koyaki na wapi? Bela, mboka wana Bela eza wapi? Na Brazzaville, siko nzembo elobi nini? Papa Kuruta asali nini? Abuki nini? Ya nani? Kasi alobi susu nini na nzembo? Aukende wapi? Na Angola. Tokende bio tokende te. Biso te lobi yango nzembo. Babela kaleza wapi? Bongo ya sika ezali wapi? Yango tosengi volonté ezala mingi. Badérangere bazali bino bazali te. Ebele, hein? Balongola bango. Soki badérangere bazali awa balakisa na Musapi na talaba. Mais mutu alakisi Musapi azali te. Donc bazala bango te. Soki bino boyebi lakisa na Musapi. Bozo banga alors. Bon, tolobi ke tinsani fo ezala makasi toyokani, hein? Pona lelo soki naza na esengo po tomoni deja alire tokomi nango oyo torataki to récupérer nyonso. Awa sikoyo nde biso tokoyamba makambo nyonso tobatela mpe mboka mobulu ezala te kaka tozala na esengo koyamba mpe bato na esengo soki nzambe asepeli biso tozwi nini koderange bato te. Koyokana mutu soki atuni likambo na kanda te na koswana te na kobunda te toyokanye nazwi bino ntango mingi molimisa ngai tosengi boye patrouille fo ezalaka na bato baponama mpona kotia sécurité toyokani, hein? Na butu makambo mabe elekaka mingi biso tolingi te baproblème ezala biso awa soki batuni yo telema orépondre oleki
soki mpe oza na makanisi mabe bango moko bayebi ndenge nini bakosala tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata oyo mosala. Amen. Imbangisme oye! Tata Molimo Santo oye! Yambo totonda malendisi ya tata Nzambe tozali na mwa communiqué mibale baye kotikela biso ya liboso. Directeur ya transport asengi na ba chauffeur nyonso oyo bino bozali kozonga na Kinshasa butuku oyo avant bokende boleka kuna na biro bomona ye. Ba chauffeur nyonso oyo bazali kozonga na Kinshasa na butu oyo avant bokende bomona na papa directeur général. Ya mibale esengami na papa responsable intérimaire ya Koreki to oyo azali ko représenter ye na minute oyo soki tosilisi awa bokutana na bambuta ya faki nyonso mpona makambo etali carnaval ya lobi. Bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata Nzambi munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela. Tata Simoni Kimbangu Kyangani Mpembe ya Ndongo Sadisi Tokotondele Ukekikeli di Utuvali Nani wazaya yo Fomundu Mkia Uno Fojibu Kisenzika Seye mwana Vedela Tulumweni mumeso Tuvutu dikungele matoro Itulombele papa Kufika tangu Bana baku mpasi zene zingi Yaula biene bingi Mais là, c'est pas comme ça. Silvita Watulundilu ya pasi Kansulu tabana pasi Bimbefu vya msuki bene musana bena makaka zeto Peso mutanu kikibitu kibela Kwetu tinina Kwangeka katusinga manisi Utufungila di makasiko Kenda zako kakatulilala Kadi kenda zako zambatu kabani Tulekele minuho Mbutu kayi mbutu kili
Maonso na matukondo no utunati nimo. Hawo ifweni pasimoto vambana. Bete tutuvambananga. Ngetata mwanda kuvambananga yeneto. Mutokala kala yeto kitwali. Sambulu sakulu tulombele. Yasikila babeke bankuna nyeto. Muyetu selemiye mbivu mediao. Nateye mutaya mtimba. Mutola kwa gedieto se. Mwana yitata mwana kubeta. Ensamu za mweto Yesu Kristo. Yezola kwa nzami wa serito. Yeutwali ya mwana venela. Pika kalama Yesu tuka kwa yerevu. Seye mwana venela. Amen. Voilà, mes chers amis, au nom du Père, dit Papa qui sont le Lukelo, du Fils, dit Papa Dialouana Kangani, et de cet esprit, dit Papa Diangenda Kontima. Nous avons eu le privilège de vous transmettre par ce canal Facebook, le groupe Meta, les événements du retour de sa divinité, le chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, qui a séjourné à Kinshasa pendant exactement 18 jours. 1 plus 8, ça fait 9, le chiffre du renouvellement. Il a renouvelé, il a dit, on a essayé de rattraper, on a rattrapé ce qui nous manquait. Et là, vraiment, le démarrage est vraiment parti. Mes chers amis, dans 2 jours, donc jour J plus 2, moins 2 plutôt, de l'événement marquant la naissance du point de vue, ça dit que c'était une transfiguration. Ça dit que Papa Kimbangu, deuxième, Papa Diangena Moutima, avait retrouvé sa carapace spirituelle à la station de Kamba. Aujourd'hui, en la personne de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je vous souhaite une très belle soirée. Que Papa Simon Kimbangu Kiangani nous protège, donne du roi des cerfs. C'était votre communicant. Wenda Kubatele Diakongo. Wenda Kubatele, c'est la signification de Godi. Godi, j'ai vu Papa José Descartes, mon confrère de GGK. Monsieur Lafaki, là-bas, au nord de la RDC, à l'est de la RDC, papa, beaucoup de courage, parce que vous vivez beaucoup d'événements difficiles là-bas. Bien de bonnes choses, que Papa Simon Kimbangu continue à garder son territoire. Papa Zola Zingina Zingi, oh, Papa Zingi, Monankole, bonjour, bonsoir à toi, papa. Yves Kassadi, Rosa Lomba, bonjour, bonsoir, bonne soirée. Kwami Lusita, et ceux qui suivront plus tard éventuellement bien de bonnes choses. On vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. Et je vous dis le dimanche convenable, approprié. Alors, mes amis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, commenter. Allez, Yamoula. Bonne vidéo à tous. Oh là là, même si elle est passée, hein. Merci. Et likez la vidéo. À bientôt. Et partagez aussi.